www.potonapoto www.potonapoto. Les secrets de la réussite de vos événements, Lovelyz. It's simple. Try and try again. Lovelyz. Lovelyz événementiel, c'est l'excellence à votre service. Sombesa mikolo mia biso boboto na lisalisi lia ngolu ya yo toko ya masumu seko pe makambo makwela biso te tosana eliki yango ke esengo yo lakelaki biso pe tomona mokolo Yesu Kristu mokela bino boboto nakopesa bino boboto wanga otala masumu mabiso te kasi tala boyambi bwa eklesia ya yo pesa yango boboto pe komisa yango libota lyoko yo ozali mokonzi obileko biso seko Bawa Nzambe boboto. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Il est acclamé. Bakosubiraka biso mai elembote nzoto ezali tempelo ya elimo santu pe na milumi etoli kosala ya kosesi to absurdo tokobebisa tokosambela tokosenga ngolu ya Nzambe ekitela mama Julienne lokwa Yesu awa yoki Marthe na Maria bakolela ngolu ya ye ekitelaki bango ekitelaki Lazaro pe Lazaro azwaki bomoi azongaki na bomoi Kristo akopesaka bomoi na bayebanso bayambi ye batie elikia na ye mpe baye basambeli mpo ya baye batiki mokili moye bongo na losambolo ye tokosambela bandeko tokokoba mosala makokunda ndeko wa biso mama Julienne lokwa bakristo bameseni tokobondela Nzambe mokonzi wa bomoi kotela nguya ya ye asekwisa ndeko wa biso mama Julienne akotisa ye molongo mwa basantu Kristo mokenge molamu apata sika akumba yo mabenge azokisa yo maboko matata bongo ndeko wa biso mama Julienne ayoke esengo elongo na basantu mboka ya nkumu wa bileko Maria Lusako kopesa bomoi bwa lobiko tokotondo Nzambe obengi biso apo ya kokumisa yo tokobondela yo ekokula biso nzoto ya makila ma Kristu elimo santu asangisa biso tokoma se moto moko mokonzi elimo santu asangisa biso tokoma se moto moko mokonzi kanisa eklezia yo balangani ose mobimba kokolisa bolingo bwa mitema ya bana bayo kanisa papa biso François episkopo biso cardinal Laurent baepiskopo basalisi banganga Nzambe na bakristo bayo banso mokonzi o kanisa biso banso
okanisa mpe mosaleli wa yo Maman Julien Tati. Azalaki na biso omolongoli yose lelo obengi epai ya yo na batisi mwawaki liwa ya Yesu bongo asekwa mpe sekwa ya mwana wa yo okanisa mpe bandeko ba biso basusu bawei bazalaki na eliki ya kosekwa okanisa bayebanso batikise oyamba bango mboka yo bamona elongi ya yo mokonzi okanisa bango banso oya libota ya Mama Julienne etikali oya biso banso tosangani awa oya mabota ma biso oya ekolo ya biso oya bazali na mpasi ya nzoto ya milimo bakolika na losambo na biso tokobondela yo okela biso banso mawa oyamba biso bomoi bwa seko elongo na ngondo mosantu Maria moboti wa Nzambe elongo na Santu Yosefu bolongani wa ye elongo na baapostolo mpe na basantu bayo banso baesengo bakanjamarite bazalaka bandeko bayo awa ose bongo tokumisa mpe tokembela yo na Yesu Kristu mwana wa yo wa bolingo oya Kristo elongo na tokombo ya ye tokopesa lokumpe nkembo na tata bokasi monso ozali na elimo santu Nzambe moko obileko biso seko amen lokola mobikisi atindi mpe ateyi biso tokoki koloba boyi tata wa biso ozali likolo bato bakumisa kombo ya yo abenisi mpe Yesu mwana wa yo Santu Maria mama wa Nzambe sambela koya biso basumuki sika wapi otangwa liwa na biso amen Maria losango otoni gracia mokonzi azali na yo abenisi oyambaka Santu Maria mama wa Nzambe sambela koya biso basumuki sika wapi otangwa liwa na biso amen Maria losango otoni gracia mokonzi azali na yo abenisi oyambaka basi banso abenisi mpe Yesu mwana wa yo Santu Maria mama wa Nzambe sambela koya biso basumuki sika wapi otangwa liwa na biso amen Maria losango otoni gracia mokonzi azali na yo abenisi oyambaka basi banso abenisi mpe Yesu mwana wa yo Santu Maria mama wa Nzambe sambela koya biso basumuki sika ya basi banso abenisi mpe Yesu mwana wa yo Santu Maria mama wa Nzambe sambela koya biso basumuki sika wapi otangwa liwa na biso amen Maria losango otoni gracia mokonzi azali na yo abenisi oyambaka basi banso abenisi mpe Yesu mwana wa yo Santu Maria mama wa Nzambe sambela koya biso basumuki sika wapi otangwa liwa na biso amen Maria losango otoni gracia mokonzi azali na yo Mwisanga Yo cante na
nzambe yo tango tokotika ndeko wa biso Julien maboko mayo tosali na elikia ene na tende aseke mokolo masuka elongo na bato banso bawe oboyambi Kristu e mokonzi tokotondo botondi mpo ya malamu maso opesaki mosaleli wa yo Julien ntango azalaki na ino awa onse mwana maso makolakisa biso bolingi bwa solo makolakisa mpe lisanga tokosangana banso na Kristu e nzambe ntango tokosenge yo otandela biso matoi ondima losambola biso oyamba mosaleli wa yo Julien ndako ya yo biso baye totikali na ino awa onse tolendisa mitema ya mateyama yo mpo ya Kristu mokonzi wa biso obileko biso seko. Amen. Obenisa malita mae bakotia nzoto ya mama Julien tosambela mokonzi Yesu Kristu na liwala oyo ebembelalaki olilita mikolo misato wana osantisaki malita mabato banso bayambi yo benisa sika lilita liye ndeko wa biso alala na boboto kino mokolo okosekwisa ye mpe mwinda malobi komotalela ye yozali na bomoi mpe na bokonzi obileko biso seko. Amen. Alleluya. Mosaleli wa yo mama Julien tita mawa azalaki kotosa yo sika wa azwa etumbu te o mokili azalaki na boyambi asanganaki na bana bayo na bolingi bwa yo bonene osangisa esika wa na banzelu mpe na basantu bayo mpo ya Kristu mokonzi wa biso obileko biso seko. Amen. Mokonzi pesa ndeko wa biso Julien bomoi bwa seko mwinda mwalobi komotanela ye. Amen. Amen. Kende kende o kende malamu mama 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 à la famille, à toute la famille, le Christ qui a consolé Marthe et Marie, qui puisse aussi vous consoler. Abondo bino, Adenisa, Bino, et l'Europe, la Mandegua, CVB, CVB Boboto, Zambe, Adenisa bino, a consolé bino. Amen. Amen. Mokozi azalana bino. Si bon son abisa bino, Tata, Mwana, na Eli mon santu. Amen. Isa esili, abe mana boboto. Hello.
Bonjour Maman Linga. Mon présence très remarquable à Nadei. Il y a l'un des mécènes de la musique congolaise ainsi que la culture congolaise. Grévi Foutila Matita Liebo. A perdre maman nae. Dans mon présence est très remarquable. Où il représenter artistes et comédiens ou aux une relation particulière na Grévi Foutila c'est normal que nous présenter artiste mais artiste ba oya na ba kaka parce ngande na ye lobby na lala ki awa omoni mamo ya la lelo mama Grévi Foutila na ebi elo kwa lelo akufite na ebi ngana ofana nyangara ba ofana soki na leki donc mama Grévi Foutila la fanatique na makasi ngape na linga ki epe mingi parce que tala mama boalinga yanga pe na linga ki nde a parti wana ayo yebisanga lobi te mama linga ta moso mona su Grévi aye onde kono aye toye to mona donc eloko na yo ka mama akufi maladi te eloko te na okiki akufi jamais ngana okikola na ndako yanga na lala ki na ngana bijou la reine yana epe pona hommage ya suka d'autres naebi maman très bien maman allait d'autres ba camarade nanga to benga la boni camarade alai boboto parfois ta mususu eloko malili ali to ta musu alamba ke eloko abimisi to lenga na ye donc na ye na reconnaissance que na tango motalingi oyo pe linga ye kolinga moto na tanga bisengo te linga moto na tango passe ya na tango Grévi alali libanda azole la maman ne komanga mama linga to ba artiste ba okoza ndako jamais. Alors, maman linga ningo lobi kaka, mama ya Grévi o azala mama na biso, a otika biso, abilité, a kufi liwa moya briske. Liwa na ye ete yonil. Pona nge salinga pass. Parce na okika briske maki a kufi. Pona nga alinga lo kwa na ebi mamoyo e salinga pass makasi. Alors, message ya suko ko pesa bato nyos to ba otala yo, po ba mona net liwa e ko mama seki. Message au groupe sur profit il y a les kama au komeline de konabiso Grévi Foutila ainsi que Yope également parce que aux gens qui taillent ba maman tant qu'elle est encore vivante au moins na zo sabaye nyonso au Grévi Foutila ayebi bango quand même il faut pas pesa mes condoléances pas Grévi Foutila parce que akufeli mama ozonga lisuti akei donc hommage à sukango donc mes condoléances bani et tout quoi linga moto na tango ya passe tunatanga bisengoti merci comment na ba mwa muke mama alinga Bible loba mete linga banguna no muta ukata ka nzambe parce nga linga ka mutu nyonso oui na mokili mutu azanga mutu nyonso azape na mabene na malamu na ye nomoni na linga langa ka batu kombo alinga na linga ka batu sina sema be ya pembe na loba langa na ozonga pe mutu na olinga bana mike na olinga bakolo lelo ko onde mama Gilène camarade nanga osomo donc na bando ya na konta musu na vai na me na ngelo malini. Merci beaucoup, là c'était l'artiste comédienne, elle s'appelle Mama Alinga. Comme elle a dit, elle continue toujours à présenter ses condoléances à toute la famille Matita. Nous sommes de cœur avec vous. La série continue toujours de l'intervention des uns et des autres sur www.potonapoto. Merci beaucoup à vous.
Pour accueillir avec solennité la vie immortelle de maman Julienne Tati Souka. Merci. Comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, une vie bien vécue nous mène à une mort paisible. Fin de citation d'après Léonard de Vinci. Chères familles, chers parents et amis, c'est par ce célèbre extrait de Léonard de Vinci introduire ce mot d'accueil et présenter à vous, famille, connaissances, amis de maman Tati Souka Julienne, ici réunis dans cette belle cité de nos chers disparus, dite la nécropole de Kinshasa. Ces sincères condoléances et vous offrir un réconfort moral, cette cérémonie empreinte de dignité et d'humilité au cours de laquelle les émotions doivent librement et spontanément s'exprimer. De maman Tati Julienne, l'on retiendra à jamais qu'elle était originaire du village Kimansisi, où elle naquit en 1947, dans le secteur de Lubisi, territoire de Kivula, le tout dans la belle et magnifique province côtière du Congo central. Et la voilà qui s'en va ce jour dans la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé, au premier rang desquels son feu mari, en nous quittant inopinément ici à Kinshasa, loin de ses terres natales, le jeudi 22 décembre 2016, au terme d'un parcours de vie élogieux de 69 ans, marqué par une vie de mère, grand-mère et arrière-grand. Tellement fière en le regardant de là-haut où elle se trouve. Une vie communautaire pleine de bonté et de générosité débordante qui a sûrement impressionné et marqué beaucoup d'entre vous au point de la prendre comme modèle de vie. Cette fervente chrétienne catholique très engagée dans la paroisse Saint-Vincent de Paul, dans la commune de Calamon, en sa qualité de maman légionnaire, n'a cessé de cultiver la paix, l'harmonie et la confiance. Chère famille, la vie reste un mystère. La mort nous rappelle à notre fragile humanité. Elle nous unit et nous sépare. Nous enseigne que ce qui compte est l'amour partagé qui nous réunit les uns aux autres. Prenez le temps de faire votre deuil, d'apprivoiser la disparition de maman Julienne et retrouver gentiment confiance. Nous allons confier son corps à notre terre, accueillir les généreux,
en lui disant un vivant au revoir. Nous allons chercher ses ancêtres. On a dit c'est pas des gens qui sont dérangés. Déranger ça. Ça te rend à zoom, ça la va zoom. Vous en avez zoom, tout ça la musique. On t'a photo à l'bosso, la photo na yo. Croix Balouka. Croix Balouka. Ok, merci. Tout le monde à Sima. Père, venez déplacer une quête. Venez déplacer une quête. La sécurité. T'es pas là. Chère sécurité, vous nous laisser la place. Descente et ensuite la parole sera accordée à un membre de la famille pour un dernier mot, ou à un pasteur, ou à quelqu'un inspiré pour une courte prière. Et une fois descendu dans les caveaux ici, on n'y met que des fleurs naturelles en signe de revoir.
Et pas de fleurs plastiques ou synthétiques, ni de vieilles habits dans les caveaux. C'est pour la conservation du cercueil et de son corps. Et les fleurs plastiques que vous avez amenées serviront pour embellir la tombe. On les mettra au-dessus de la dalle. Et quand la dalle sera sèche après quelques jours, envoyée partout ailleurs. Et les travaux de la dalle, c'est-à-dire la couverture du caveau, lâchez. Disposez-vous. Voilà, chère famille. Maman, tout le monde est au s'arrêter. C'est que j'ai dit que ma maman na kanzina balingi balonga te. Ase kula sata zali mulungu ndalonge. Mama. Ngolo baye mingi te. Yene ndenga masaba. Ngene tsaka mbenza. Ngente kuli manzimba. Ngente kuli mayala makana kuteka ngo samza mbongo muntu bukiti. Mama jilele. Utikingana posho ko muntu basiri bilei na ile na kukiti na tundi te me posho ko linde yangoyi. Nokolo bani mama. Zongene mabele avec maboka itata mutatelaki biso okende na kimia utikili nga libuta ezala na bwania na bosembo na boboto mama yo moko nde moto omejige po bekende juge point okobaye mingi te mama na ngai utiki ngai na pasi parce yo nde moto osungaka ngai yo nde moto okundaka ngai bana ngai baza kokufa mama na ngai azokokufa tata na ngai namonaka nde yo sikoyo lelo utiki ngai boye kai okundanga ngai nakunde yo nga na pasi kadi boto tikiri ngai nasa na kimia bongona bomona bango te bokoko na ngai akala ne mo kunza mi mutakeli mokili batia bango na sema boko susu abonge bana sema papo na ye mabako bako tuta ebukana maloba bako lo pe biso nzanke mo lukumi na maboko ya mukonzi nzambe emingi no kolobe zalite na kansa te ko nangadi ye bako uzana jo bako bakisa pa yo mama ya so seme yo ndensa alungenze yo zaki koi so beta tango awe tina masina bakoyoka metala ibote mwana ndenga yele ali mopiatu nibinti lake ite moyo uti wapi tingana sikatisi mtima merci na kuma binu bisa to binu tate mwa binu santo amen la linga kiu mingi yopo linga kingai nyuso zala kulubalanga mpona libota bazalaki kosala tosololi mercredi le 21 plutôt toseki le 22 jeudi à 5h du matin on a mon bébé nyonso nakendeki nasala nasali yango te mais oyo asali yo boye ezala na biso bana ezala na bakoko na yo ezala kota libota na yo ya batata mpe bafamille na yo mama kotika motu moko te sango na yo mama eyoka na kati na libota oyo ozalaki elombe eloni ya kotoyo kotika na lidita ezala se elombe kati na liboto oyo oyo asali yo boye mama kosala na esilaki te ma mère nakobosana mokolo moko te oza kati na makila na ngai kati na motema na ngai loko nalobi yango wana oyo asali yo alongoli yo avant nandimi yango teke libwa na yo ezali ya nzambe naza sire nango ata mokolo moko te po nzambe alakisaki nango te bayibi yo malamu oyo asali yo ye pa kolanda yo merci mama Emma. Voilà,
On jette des fleurs naturelles en signe de revoir. Que ceux qui jettent c'est de la place aux autres de pouvoir jeter aussi. lolenge na moni lisusu maloba bandoko lobalanga mwana nga suka mokili nyonso kozala place nyonso kozala soki oyoki nga nakufi yaka komona ngai osolola eno le 21 arrivé à na Belgique na 14h abi mama poni santé mama olobi nanga mwana nga suka naza na susi ngai bisusi ya nini abi te nazaka na susi nasize na nzela mosala na yoki mama kufi nasali voyage ya mabe et pourtant toyoka na ye mama na oyo ota na juillet ya 2017 omemi nga mbangu na yo komona yo problème eza te eza maloba na yo nalingai nakokisa yango pesa biso bolingo na nzela na nkolo mpe kimia ntango nyonso mama nakoyeba kokanisa oyo tala molimo nepema na kimi Tu es le Père, le commission parce que tu es le bon Dieu. Bibirobi na circonstance comme ça comme ça. Tika est un ensemble. Et pas to witu to ebakayamu. Et pas to kendaka to et pema na kimia. Na kombo na Yesu. Alors la série continue toujours parce qu'il y a la délégation française qui sont ici à Kinshasa. Et la délégation a suivi leur frère qui s'appelle déjà Fleuve et Balamounene Fleuve Futila. Azana Minae, bonsoir. Bonsoir. Aux la délégation au Bautagi France, na ndeko na bino boye assister na passe au komelaki bozalaki du début jusqu'à la fin. Lelo et ça jour et enterrement ça mis bien, c'est passé normalement. Maintenant toujours moi j asuka pour que mutuna mutu azonga place à la impressionné no za na journée à lelo et enterrement ndenge l'équipe na yo. Pression ngai ya liboso ezali par contre ndenge to bandaki na début to comme na fin parce que le réunion so ezalaka na début pe na fin nango. Ezalaki esika ya esengote mais ezalaki esika ya mawa. On a partagé ces douleurs avec mon frère Fleuve donc ndenge aza na za vraiment na joie parce que na bandaki na ye dès le début to comme pe na fin. Donc oyo yanga na ngeki na loba yangwana to partager moment moko ya douleur oyo lakisa ke moninga vraiment ya malamu ayebaka moninga na tango ya passe donc c'est un peu ça. Arrivé non ndenge ya kin parce que aux diaspora eza na cadre toujours ya matanga oye ko assister moninga na yo ozo ilikama. Non, ngana yaki par rapport ya ba séjour no ndenge to yaka lango mais er na yoka ki ndeko aza na problème ya dai na ko tika été
Et en plus, il y a biso to zalaka batu moko erto yaka wa par rapport ya ba séjour na biso. Mais na yeba ki ko pesa vraiment 2 jours wana na baki vendredi samedi na pesa grand pour na frère na ngai. Na mona yo vraiment depuis tongo na komera ti butu na longwa yo zalaki toujours. Ouais, yango na vraiment na préféré ki na pesa 2 jours wana et lobelinga et l'autre côté malgré tout ba séjour na ngai il y a mi mais na yebi ki eza moment moko vraiment difficile. Eza période moko ngape na passa yango na yebi ndenge ezalaka douleur donc yango moni na zalaki na yelongo donc voilà, c'est un peu ça. Alors message ya souka na bato bazui chance à otala parce que batala déjà depuis lobby lelo eza clôture ya journée ya lelo pour na obsèque message ni na souka pesa bato ba otala ainsi que famille au tiki famille au bazar à l'étranger au ba otala. Message oyo ya souka ngala ko pesa ezali na tango ya pas photo partager ka douleur bisonyos ensemble. Parce que les gens qui comme ça qui n'ont ensemble tu es que photo mimon ça ma présence à mais bah été donc ngai vraiment la même qui on a cœur parce que na besoin et le comment il y a douleur donc dans temps où il y a pas il faut qu'on partage la douleur na bandeko et ça malamu fait to ko zanga mais si quand matanga ils allaient vraiment placement qu'il y a pas donc on mon qui ko partager douleur on en dekonanga mais j'espère que ndenga zawana malgré toi pour le battre mais azunga vraiment de connaître na mutema nae donc c'est un peu ça donc voilà quoi. Merci beaucoup. Lui, il vient de la France, l'ami personnel à Fleuve Futila, Ngana Benge Mikolo et Balamounene. Alors la série continue toujours de l'intervention des uns et des autres. Et nous sommes au deuil. Aujourd'hui, c'était le jour de l'enterrement de notre maman qui nous a laissé. Et on l'a bien enterré. On était là du début jusqu'à la fin. Et la série continue toujours. Je reçois pour vous. Lui, il est membre de la famille. Bonsoir. Bonsoir. Partout dans le monde, à travers le site Naviso Mounene Poto na Poto. Tu as un enterrement, lobby, tu as d'abord levé du corps dans la clinique Ngalima et l'élo est jour et enterrement. Journée les kindengenini et puis tu comme une soirée à l'élo enterrement c'est passé, tu as dans la cimetière pour na yo la lecture et journal l'élo ndengeni. Bon, journal l'élo est pas si gaga parce que mon deuxième na tout petit côté que l'élo la cimetière où ils allaient à Nétropole. Maman la biso zo do biso yebaki. Batapoto kin biso yebaki. Tout kundé lelo donc pas c'est ça la mité matin on nyonso tout robot santa mokolo moko te donc tu vas requer makasi mais ils nzela moto nyonso. Est-ce que vous êtes très fier ya loba lelo que non maman akundami avec honneur? Oui maman akundami avec honneur parce que musala o nzamba tinda sala mo na miso babi donc asala pena musala miso nzamba parce que bote biso bana e yango lelo donc azuye na yo bien si ma ezali mais to kuni maman so avec honneur à travers mili ba romona ne manda akundami en tout cas. Merci beaucoup, vous êtes fiers que vous êtes lengi, azana bana basal de quoi baza capable. Alors dernier message na bato partout dans le monde à travers site Nabiso, message clé par rapport à Bobsek nenge lekilelo et puis message de paix. Par rapport à makamde lekilelo donc nyo surtout donc tous la ini kaka. Biso ba dotika tous la ini makam o za makam sele ki déjà makei, biso ba dotika li awa te ba komelengele. Pour être tout ça la bien bien quoi par rapport à notre kundi maman pour ça la bien à mon kili ça malam tellement de kundi ta la population de l'Indie le belé ta la batu pour une maman ça les malam na moto nyonso kimbangu tungiringe kimbangu donc ba pour la maman na biso dia donc petit héros tozabo et toi à 20h toi qui va 21h mais na moni degré à popularité ça grave. Parce que malamu tena mokili kosala ba bien fait on de salike yo mona ba tita tango bazabo yo mo sali ndengo wana donc bino bana pe bola na nzela o mama zala na parce que comme mona batu oyo ça prouve déjà que non maman azalaki aimable maman azalaki maman moko bobo tona batu ndeka ba témoignage to landa yango et puis batu pe ba nango tout au long il y a événement oyo ezola biso likama oyo ezola biso ba image ezana bo mona yango est-ce que bino bana pe bozolanda toujours nzela wana soko moni batu boy balandi boy. C'est ce que maman a dit, maman n'est pas bolti, bazali malam. Donc azali aimé à tout le monde. Il y a un monde où on a tina tant au batu bazali et belé boy. Donc c'est ça. Il y a un monde où bazali belé balan, tout lundi maman bani bazali bête tous ensemble, donc tous ensemble tant on y tous ensemble. Il y a un monde qui est ça qui batu tina tant bazala.
Message à Souka et puis condoléances aux autres présentants parce que les derniers jours et silité aux autres présentants ainsi que famille au bazar partout dans le monde. Bon, message à Souka na pesi kaka bandoko na banso bazali tozana bango yini tozana ensemble bazala projet kundi maman ensemble na bango en plus na pesi ba mbote na ngai na Fani Futila kota zali na bana elongo na badi ezeku bango nyonso ba Eric Masamba ba tonto Toradi donc bazé be vena ngala di velando donc bango tuna pesi bambote na pesi bambote ya trop côté bazali toza bango ensemble mais que bango na bilili ndenge nyonso eleki pour na mère na biso quoi ça va. Et bien notre présence il y a Fleuve Futila na ndenge qui est vraiment très remarquable. Oui, très bien parce que Azalaki aime tout le monde tala flé donc Azalaki mutuno donc très croyant que bamikela donc Azalaki mutuno donc il y a cascade quoi. Donc partout il y a tala balata tala ndenge a ndenge Azalaki non à tout le monde. Merci beaucoup. Lui, c'est l'un des membres de la famille. Alors, il a tout parlé, il a bien parlé concernant les obsèques de notre maman qui nous a laissé. Alors, la série continue toujours de l'intervention des uns des autres. Et pour clôturer, on va boucler la boucle avec lui-même, les concernés, qui est le nôtre. Et lui, il s'appelle Fleuve Futila et Balamounene. Et on va clôturer avec lui. Mais sans plus tarder, je reçois les filles qui sont ici. Dernier jour, il y a Bobsek, il y a Lélo, avec qui nous saluons Diabango. Bonsoir. Pardon. Bonsoir maman. Bonsoir. Akimine caméra mais na habité Léo to na matanga ils a fait tité moi ba condoléances et puis journée à Lélo et ça la journée à Bobsek il y a maman o azala ya biso autorité kabiso Lélo et ça la jour enterrement naï to bandaki au début Lélo to komina suka na yango lecture ni no rosala na likama o ekomela biso Lélo ah to kumisika nzambe po mama akoli na epe bon matangeleki kitoko bakundi kitoko po abotaki na ye po bana ne basali nyonso ye moko pe azalaki mama moko ya bolingo azali kolanda batu nde batémoignage epesami yango wana omoni oyo asalaki yango mpe ntango ya kufi esalami mpe kitoko vraiment donc akundami mpenza ko elakisi mpenza ke mama abotaki. Alors yo tant que maman liwa ya mama oyo ya biso otaotika biso eteyi yo na nini? Bon eteyi ngai vraiment ebele mpona batémoignage oyo bato bapesi azaki mama moko azaki penda mama o babengi mama azaki kokabola te azaki na comment mo babengi wana soki tango fort voilà babe azaki penda na bolingo donc ozwa penda oyo mwana oyo mama oyo donc azaki na bolingo ka to lebelo katiki biso kaka bolingo. Message à Souga na bateau bazui chance à Otalayo parce que c'est une émission internationale, on a suivi partout dans le monde. Famille Futila baza partout dans le monde, Prévané, Fleuve Futila à Oti France, aïe précisément, aïe spécialement pour la matanga ya maman, aïe Ototika aïe Ozaï aussi maman nabiso. Message à Souga et puis ba condoléances au présenté na banane. Ah mes condoléances na zo présentant au Karaye Freddy Futula o na landi pour azali camarade ya mwana na ngai. Bon na bolingo oyo ye azalaka nango ata tozana passe ata tozana bisengo nyonso tozalaka na ye donc yango na kana bisika mes condoléances donc bolingo kaka. Merci beaucoup, mes condoléances Bolingo Kaka. C'est ça le message de paix, parce que nous plairons avec ce qui plaire. Les enterrement l'équipe bien dans les calmes, mais très organisé. Et merci beaucoup à l'équipe organisationnelle. Nous continuons toujours notre entretien et on va recevoir les concernés. Lui, il vient de la France. Lui, il s'appelle Fleuve Futila et Balamounene. Il vient de la France, précisément à Paris. Il était venu pour les enterrements, pour enterrer sa maman biologique. Alors, la maman a été bien enterrée. L'équipe organisationnelle était très bien assurée. Alors aujourd'hui, tout est bien qui finit bien. Bonsoir. Bonsoir, Ndeko. Bonne. Kimia, les lois enterrement, tous les gens du début jusqu'à la fin. Les lois jours enterrement, auto maman la dernière naïe, au France, spécialement pour na bobsek ya maman. Lecture ni no sala c'est des jours où tous les gens ensemble. Merci Ndeko nanga na question tourner. Et là quand liboso na bana komisi nzambe. Yam tebe mkola lelo na kimia apesi biso ne bandete suka na makaso apesi biso soki etende toyebite
me nzambe apesi biso makasi makambo nyonso eleki na kimia na kitoko nyonso. Nasepeli na bandeko nyonso oyo bauti France, oyo bauti ba Congo, oyo bazala na bacommune nyonso ya Congo na présence na bango kati na oyo esika na ma oyo topartage na bango. Na remercier lisusu ndeko na nga Alain Sita oyo andimai kosomba biye akompanie nga mpona toyo okunda mama. Babi moninga malamu bayebaya na ntango ya pasi. Namoni Alain Sita tozali na elongo tina avion ti tokomi na kini ti lelo mais toza toujours na topanzi te tokontinue. Na remercier bandeko na nga to tozali na bango na France. Na téléphone na présence. Nayebi ki naza na mabele. Na ozonga na komemela bango sango oyo tosololi na libota na ndenge nyonso eleki. Na kozonga po toyeba kopartage na bango na betela bango liso ndenge eleki. Na remercier premièrement oyo asungi nga oyo atiki nga te ntango nyonso Fanny Futila Bosobo elongo na bana na nga mpe bakamarade na nga nyonso ya France, surtout Eric Masamba ye aza ya ngai. Nabosani te patron na bino Lami poto na poto. Nasepeli na présence na délégation tindi mpona kosala image ya mama na mingi oloba te oyo ya motuya ya na lobe na cimetière. Na retour ba master kala te na ozonga tokoyeba kopartage ndenge ezalaka kaka. Balobi kobotelenge yango mama kabuta ko toma kabuta tata kasala ko katoma kasala yango wana munogoni kasi so oyoka o aza mukonga yokiti o aza muluba loki mukonga tuna. Alors une question de curiosité avant qu'il ait clôturé nayo lelo oyo ko perdre maman une perte immense et refléter yo était yo nini comme on a absence ya maman totalement au monde a sous-souté tant que jeune tant que moi na souk et puis son fils biologique était yo nini ezana eloko était ngate po eloko eleki mama zate ngasa ko kufa lobe ko bala mwasi mususu mais so mama kufi ezana mama ma auto remplacer ba chanzaka ete pota oyo etika okaoka te pe etika kosila te ezana mama mususu ezaka nzambe na mokili ezana mama mota remplacer so nzambe na kufela papa lelo o bayemba orphelin ya pamba mon frère na makasi so na ebiso eza moko ta olinganga lokola mama langa omoni quartier toza bayebi témoignage ya mama langa bayebi ndenge mama langa lingaka nga même na poto bayebi mama langa ndenge lingaka nga nayebi prix ya mbisi ya kokaka te ni nzombo ni ngusu nazwaka ngo ndeti naza na Afrique na ningo wala ina poto bunga témoin même na Afrique même na Europe naza toujours mwana suka naza na poto naza mokolo mais a soutenir yanga toujours comme mwana na argent de poche na billement na kolia na koli ndelelo nde na kondi mama lelo na komi parent na koli nazale nanga bébé lelo nde na komi papa ya ba Stéphane ya ba Chilo na komi papa. Za fier ya loba lelo que non maman akundami a fait connaître maman asala musala na ye ya robota bino na lobi déjà que maman kabuta ko katoma na selelita mwana loba tweza teza passe on a ebisio moi si na rozwa mais maman va remplacer ka été maman taza mabe azara maman on continue représentant na banani. Ouais, merci beaucoup. N'ayez que déjà Natango bandeko libota natango le ba o tout natango le Alain natango le o tout bazo soutenir ngam
atangi même patron na bino lami poto na poto na koloba te nazoyamba bato oyo nalobi ya moki wana baoyo baza na bamama bayeba kozwa soin bamama na bango bayeba kosala honneur na bamama na bango bayeba kosimba bango boye wana loba to eza te eza image. Merci beaucoup, c'est fort. Lui, il s'appelle Fleuve Foutila, le cadet de la famille Foutila. Il vient précisément à la France, précisément à Paris. Et je remercie mon boss parce qu'il était de près avec nous, bien qu'il est loin. Alors, merci beaucoup à toi ainsi qu'à ta femme, Flossie la belle des belles, la première dame de Paris. Merci à toute l'équipe Poto na Poto Europe, Kinshasa. Merci beaucoup parce qu'on était ensemble. Le travail a été bien fait, du début jusqu'à la fin. Tout est bien qui finit bien, j'allais dire. Merci également parce que nous pleurons avec ce qui pleure. Yaouli Mouchen était de cœur avec nous. Achuta de Dijon était de cœur aussi avec nous. Merci également à toi Mireille Komissa parce que tu étais de cœur avec nous. Tu compatissais aussi ensemble avec nous parce que c'est l'équipe Poto na Poto qui a perdu aussi leur maman parce que Fleuve Foutila, il est le nôtre. Il est l'ami de mon boss, l'ami de Mosakoli. Encore une fois de plus, merci à toi, l'ami de Mosakoli. Alors, continuez toujours à suivre notre site www.potonapoto.com, le site des grands, le site des professionnels. Merci beaucoup pour la fidélité. www.potonapoto